nazopesa mbote les grands zondo bisiko azali bambota na ngai ngwana mes condoléances. Je crois que vous appelez tata parmi batata biso en tant que pour ngai na biki église eza mututi eza nzambe mais lelo biso ba pasteur pardon beaucoup ça église lokola ya bino ba propriété privée na bino église moi si nanga ya bana nanga itonki un pasteur appelé d'abord azaka d'abord motema ya mawa lelo ko mona ke mawa même na église na ba pasteur musoma wezala kali susute yake muntu zana kati na église zana souffrance et pasteur kotala yete nena kindoki te omona makama ko mosala to moni ko molekela batu bo memi na église omona pasteur na memi na église ba komo ko beta bana batu ko mivanda kuna mona zana kindoki mano na moni eboye lelo ba mabale belé panza na bongo papa talinga mama ngezo simba te parce que ba faux prophète ba komi ebelé parfois y abimité mais dans l'ombre baza ebelé bazala ki wana biso nyonso beto leka ki wana. Je crois que wana nyonso wana baza papa na biso. Merci très cher fidèle internet de Métro Makengo Tapirus TV nabi ke boza ebele partout dans le monde entier bozolanda émission na biso balobi Métro Makengo Tapirus TV lelo to yambeli bino moko ya ba pasteur o ba yebani na monde entier na kombo ya pasteur Jean Bosco Kabengele o ya moko ya représentant légal ya église ACK Makala 1 eza o wapi papa o to kobetane masolo et nabike boza ebele partout là je salue mon papa mon daddy balobi pasteur Joseph et la bouche autorisée de Dieu bamboti bonjour nayo depuis quelque part et sans oublier maman Christine Makengo. Merci très cher fidèle internet nabike boza la rester branché et scotché kaka na Métro Makengo Tapirus tout ça na moko ya ba pasteur Jean Bosco Kabengele o to kobetane vraiment masolo naebi masolo eza ebele beaucoup de courant kaka na Métro Makengo TV. Bonjour papa. Bonjour maman Makengo. Boni papa. Naza très bien maman. Voilà le luto yambi yo na plateau na biso révérend pasteur Jean Bosco Kabengele nabi toza moko ya ba représentant ya église ya ACK Makala 1 et le luto s'appelle vraiment ko yamba na Métro Makengo TV papa o meka un peu ko expliquer biso toko parler les lots sur l'église et bien vraiment bakate que c'est que l'église est qui aux amon sali na nzambe mais quand peu ko décortiquer les biso église ezani. OK, merci beaucoup maman pour na invitation et disponibilité na bino. Il y a liboso avant tout d'abord il a commencé nazo d'abord ko souhaiter yo maman Makengo une bonne fête de la femme. Puisque c'est le mois de la femme, il faut vous la honorer na ba musala nyonso bozo sala na ba fonction nyonso bozo sala et on a compris que l'émancipation est en marche par rapport à ba sacrifice na bino. Donc merci beaucoup. Et merci aussi pour un thème pertinente. Oui, toujours le lelo aussi l'église parce que lelo est ça le cola des racines de tous les mots. Église, lorsqu'on parle de l'église est une édificité. L'église est la cabricité. L'église est ma bangate. L'église c'est une personne. L'église c'est une personne. L'église aujourd'hui, les gens belé, basé qu'on comprendre le sens de l'église. Ce n'est pas le fait à cause de mabaya, batol, na babrique, outier, moi ciment, moi pavement, ou le binon église non. L'église c'est une personne. Et pourquoi je dis que l'église c'est une personne? Parce que ce qui est au quotidien dans la Bible, on comprendre que Jésus-Christ, qui avait donné sa vie pour l'église, cette église c'était l'épouse. Et lorsque nous voyons l'épouse, c'est nous. Nous sommes l'épouse du Christ, nous sommes l'église. Et comme nous sommes l'église, cette église doit être bien préparée. Il faut que l'église soit préparée pour rencontrer le mari qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, comment cette église doit être préparée? Donc, l'église doit être préparée d'abord par de bons enseignements et non les mauvais enseignements. C'est pourquoi les lois ont que bateau baye bagana sens église
bayebaka mosala église te bayebaka utilité église te. Donc moi lelo na église ils donnent de n'importe quoi, ils font de n'importe quoi. Aujourd'hui okomona que sans église ezali société même nzambe oyo vraiment azozela ke biso tozalaka la basali to préparer église même dans l'enlèvement, mais lelo ozosala mosala oyo esengami te. Lelo ezali na biloko ezosalama na église eza na nzela te. Alors je vous dis que même il y a beaucoup de choses. Je crois que Nayamba que même une sœur de l'église, une sœur là qui vient d'une église, basala ke biloko mosusu parfois que oui tikala ko sala mate. Je crois que ezana moi sachet moko eza na chair na ngawana na moni ba mafuta moko eza wana nazomona ba chapelet moko eza wana nazomona ba mai moko eza wana aelingai soi-disant ils ont enseignement ko ba pesa ki bango ne fils que pour la délivrance et ainsi de suite. Donc lelo papa to comment mon lelo église étant que bino ba pasteur beaucoup misango ba bien prévu na bino moko au moins na pasteur parce que pour ngai na bika église eza mututi eza nzambe mais lelo biso ba pasteur bino ba pasteur pardon beaucoup misa église lokola ya bino ba propriété privée na bino exact moi si nanga ya bana nanga étant que obité que église eza place oyo bato nyonso bakoki koya oyo aza na problème abike non na papa na ngai aza wana koki osunga nga. Ok, vous avez raison maman Makengo. Par rapport à la réalité Lorraine. Maman Lorraine plutôt, ok. Par rapport à la réalité à l'élo, vous avez vraiment raison. Au moni d'abord, avant d'abord moto azala vraiment musali na kati na église, il faut d'abord azala appel. Bato nyonso babenga mate. Il y a des pasteurs qui sont appelés, n'a pas pasteur bazar appelé te. Puisque même écriture Bible zolobake, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire que pour vraiment oser un pasteur, na musala ya tata, il faut d'abord oser appeler. Et mutu nyonso yo abengama waza appel. Façon ya ko servir nzambe et ko toujours différent na bato babengama te. Bato bazo tenga makasi. Na kosala bisala sala oyo ekomama na Bible te puisque ozomona Bible nde fondement na biso ndemoni Bible yango nde constitution na biso mozomona bato bazobunda bazobeta na bambata na parlement bazobeta mbata puisque baza na constitution na bango eke o loi tel elobi boye na constitution oyo toala tel eza boye biso pe ya biso constitution c'est la Bible. Alors toute personne qui est en dehors de la Bible comme étant notre constitution, c'est-à-dire que Montouana donc a faux pasteur. Tu comprends? Alors, makambo lobi lelo zomna elo bato babenga mate ba komisa ba église lokola likablo. Tu comprends? Azota la sali ya ba amete lui voit beaucoup plus le matériel. Donc Montouana na kati na église, romana mate ezotema na kati na église. Beaucoup plus, c'est toujours de l'argent. Il faut pas m'boire, aucun dépôt, aucun salaka boye, ainsi de suite. Mais où est la place de la vie éternelle? Et là, vraiment, papa Jean Bosco, tu le baises bien. Les lieux comme l'église, faire où il y a un problème et belé. Beaucoup de papa, ils a passé. Mais mon toit, on a un bon, on a dit que non. Les lieux, papa, il m'a dit, comme on a 6 heures. Tout le monde a l'église et belé, au moins, c'est on a couvert la tête 17 heures. Mais mon toit, on a un bon, on a dit, les lieux, bana facilité ya koyamba tandis que moto azana ngote ana ba problème akutantana papa solana parce que yondo za la bouche autorisée de Dieu. Donc moto azana problème moya kutana pasteur ezake parce que azana mbongo te le église comme mbongo pas kutana pasteur moko mbongo et le comme comme sangai révérend pasteur l'église to comme na ba système ya ba tela biso ke komoro boye to fuka melaka bango et ba tela biso o nazote ka parfum moko boye na église bo somba yango bokozwa mabala na parfum na bokozwa mabota bokozwa makambo belé ba chance na vie boya boye na kosokola bino ba mai et tant que yoza pasteur tu es la bouche autorisée de Dieu donc par là monter que bien ba passer beaucoup mo sa ministère ya nzambe. OK maman vraiment et le kolobi ezana nzela je vois que ndenge to banyo na émission oyo na ko panze belé je crois que belé ba ko panzana parce que Bible zolo ba ke le ko nyoza kana tango nango elle que le ko to komi kota na batam moko ya connaissance ba église museko tika la polele toko dépouiller bango na ba vérité
puisque biso que vérité c'est la kamwinda, puisque la vérité elle-même c'est la parole de Dieu. Alors nandengo zomo que lelo bato ba komisi église lokola esika ya commerce, esika ya ko se réjouir, esika ya koluka, esika ya kokoma riche, or que ce n'est pas ça. Tobengami na wana te, tobengami pona ba pauvre, tobengami pona bato ya mawa, bato yo bazanga, bato bazana mabota te, bato yo bazali affligé. C'est-à-dire que biso tobengama comme des bons bergers, tobengama comme vraiment comme des pasteurs établis, ne fils que pour leur donner vraiment donner la vie. Makambo zolo balelo ezana ba makambo suzo mona muntu azana kosa ya kutana passer, mais ko azana mbongo moya kutana ye ezate puisque azana mbongo te. Tu comprends? Moni bato ba puisque ba passer bazo sala biloko andengona nde bato ba bengama te, puisque un pasteur appelé d'abord azaka d'abord motema ya mawa. Eloko mwana ke mawa même na église na ba passer musoma wezala kali susute yake muntu azana kati na église azana souffrance et passer akotala yete. Passer akotala akozo azotika muntu ya azana souffrance mais azocha miso na muntu parfois azana bozui mais wa yebi atanzambe te. Mais parfois mobola oyo ayebi nzambe mais lokola za mobola moyen ba soutenir ezate. Ce sont des réalités que nous voyons aujourd'hui. Mais biloko wana ça la plupart ya bato ba yebi mission oyo nzamba pesa bango te. Quelqu'un qui est appelé et bien mission ni nzamba pesa ye. D'abord la première mission d'abord un serviteur au pasteur appelé c'est la compassion. Azana bolingo, azakana mawa, ya moto azana problème. Et que lorsque moto a un problème, c'est-à-dire que la première chose, azozo charge na ye, azozo mukumba na ye. C'est-à-dire que le problème ya moto est comme problème ya pasteur. C'est-à-dire que malgré azana mbongo, il doit faire tout, ne fils que moto a sa solution. Même ici chez moi, na Makala. Donc même moto oya koza la koya awa. Azana mbongo te, to se sacrifier que moto na azala malamu. Ndozo mona bilo lelo komi délivrance komi mbongo. Moto poya na service à délivrance osana mbongo. So osana mbongo te, c'est que délivrance ezate. C'est-à-dire que délivrance est un moyen mbongo à moto. Ça ce n'est pas l'évangile. Ce que toke na Bible, na makomini na Bible, oyo ko mama ke Yesu apesa lobi ke moto poazo délivrance faut pesa mbongo. Non, nulle part. Natikalo ko mona Yesu te, Jésus est notre modèle. Le véritable pasteur chez Jésus est notre modèle. Yende mutozolanda, yende vaza mentor na biso. Ministère ya sala na mukilo atikela biso yonde tozolo ko continuer. Nulle part na mona Jésus asenga mutu mbongo pona délivrance te. Nulle part na mona mutu azanga mbongo yepa Jésus ya bwakisa yete. Lelo bato babola na église bazana place te. Kaka bazinde bazana place, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, ça ce sont des faux évangiles. Papa, na tuna kiyo question moko o répondre ngati na lobi lelo na église koma oye na église ba pesi yo parfum balobi parfois na pesi yango boso ko kena nzata batala kayote okoba soki batala kayote ba wana romona ozana botutu parfum o mai moko boya ko sokola okosokola ngo kaka yaka ko sokola 5 jours na église mai moko boye o mona ba ser lelo ba koma kokota na église o ka roba mukuse bras cassé tandis que tu es que tant ozokota okota na église ça lié moko ça sacré donc il faut zana kitambala na moto moi liputa mais lelo ba pasteur ba biloko na so botara ngo te parce que oui que mon ndimwa na ko ilanga mbongo offrande soki na lobi na te ya ye akokima soka kiei offrande kokota te ma servement waneza moto ya kutu place na banoze la pona kota na mozindo ya ngwana tu comprends omoni ba biloko nyonso yo eza ba signe à fin du temps tu comprends parce que même Yesu moko lobi ke na tango asuka bokomona ka biloko ebele. C'est que bato babanda ko s'attacher na biloko ezali ko benda ou ezali ko attirer ou ezali ko frapper na véritable parole. Ndoko mona ki église oyo ya moto ache keko moto ache mungwa moto ache mafuta moto ache maya zosokola bato lokola parce que on est idolâtrie c'est ça bango que non ça c'est le sang de Jésus donc ce sont des fausses doctrines. La fausse doctrine est ce côté na kati na ba église parce que nous sommes dans le temps de la fin. Comme le temps de la fin, c'est que bato bando komi pesa kana biloko wana. Ndongo nyile lo soki ozomona ke isika bazocha biloko wana. Okomona bato batondi. Bato bakotonda isika bato bazote vraie parole. Ozomona zoka oka. Parfois passer zoka zomona moto. Mais soki balobeka ke mulanga mafuta moko ezali awa. Bazote ka boyeboy bato baye nzisika nzamba azali. C'est que les gens sont plus maintenant dans le matériel que parfois dans la parole. Tu comprends? Et tant que biloko wana ezali biloko wana ko bangisa biso te.
c'est l'idolâtrie. Puisque tout le monde même na tango ya kala na Exode. Na moment Moïse azalaki na peuple d'Israël, nzambe pesa ye mukumba. Moïse comme le véritable pasteur. Et que abi misabana ban Israël na kati en Égypte vers la terre promise. Bible zoba ke ba comme na étape moko il y a 2 heures tango bakoma ki pasi tango eleke bi ah Moïse passe leki biso to nzambe no nzamba lokota to misela nzambe o ya biso nde bakay ko sala nyama moko boye vo moko boye ba telemise ba komi ko adorer. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le coup maintenant que il y a des faux serviteurs de Dieu. Bazo travailler na mulili na diable ebile bazana ba magie ba musa bazana ba science occulte bile ko nonso ekota kota na kati na ba église et il travaille beaucoup avec des jeunes filles aussi même na kati na ba église comme ba jeunes filles musa bazana na église bazo mona vraiment na ba jipa mikuse moni balati bizarre ozo mona balati ba sexy na kati na église bato wana bazana service ensemble te bazana service à église na service à pasteur wana parce que ba yebi alliance na bango. Tu comprends? Puisque ozo mona kapri ko na bazaba pire na bango nde bato baza eza mouvement mobimba déjà travailler na kati église puisque na émission to bandiana yo e ko suka wate to ko révéler biloko ebele omoni bana basi wana donc baza bato moko na service ba passer wana soko bato moko boyi bakria ka mouvement na église baza na service na bango à travers bango moni eza baje basalaka baya quand même église ba pesa ba témoignage moko ya lukota à travers bango ba kolamba pona parfois ko faire voir que nzamba azali kaka na ba jeune fille wana ba ko pesa bango bambongo to luka ba $100 moni ba $100 ba pesa liboso pona ko activer ba to mususu eza baje zo sala matozo yeba baza yebele na makala o bazali na bangaba bazali to ko citer ba kombo na bango te mais bilembo na bango et ko mwana na voilà, vraiment, je te salue, mon papa, mon dad, il a bouche autorisée d'aider Pasteur Joseph, Bambote Bonjour depuis quelque part. Dad, et là que ça n'a rien passé le lot. Ce qui le lot, tout le monde a enfant de l'arrêt et belé, et ça cause bino ba pasteur. Ngana lo babongo pardon, et ça conception nangai. Parce que le lot comment moi na batu, ah nena kindo kité. Au monde makama comme ça là, tout le monde comme le qui la batu bo memi une église. Au monde na pasteur na memi une église. Comme ko beta bana batu comme ivanda kuna mona sana kindoki mona na moni eboye lelo ba mabale belé panzana bongo papa talinga na ngezo simbate parce que ba faux prophète ba komi ebelé voir même comment ba pasteur beaucoup moni jemo boye parole kana nzelo télé s'il vous plaît ya kana ni mission mona le kaboye boye na pesa mbongo mbongo na pesa yonde zana ton ko bande mission na ngai boye benga lo ba papa na moni boye nzamba sa edinga boye et tant que yo papa vraiment étant que yo Moussa du Nzambe vous a appelé par le Saint-Esprit pour nous mamunyo se passe kokolo bon na makamnyo so nezo leka na niveau ya makambo tozomo lelo na kati na ville ngapona ngai nazomo na eza manque d'abord ya discernement et puis manque aussi à connaissance. Bible zoloba que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Kurabeke koya epa ya nzambe ezakaka musantu te ndoki fo ya epa ya nzambe ndumba il faut epa na nzambe nganga il faut epa na nzambe mutu nyonso yo parfois société a rejeta il faut epa na nzambe nzambe pesa qualité ya bato bako epa na yete tu comprends so mon église lelo ekomi bavaka no mono zandoki mona zaboy mais ce qui a zandoki maintenant où est la force de l'église puisque musala l'église ya ko sisa kindoki musala l'église ya ko redresser ba kuluna musala l'église ya ko pesa lumière et sika ténèbres ezali mais lelo montoza na kana église soit disant mwana lelo zo ba ke no mona zana kindoki non d'abord l'église n'est pas appelée ya ko kabola ka ba famille n'est pas appelée à diviser la famille église musanango ezali ya ko réunir même ceux qui parfois que ezana ka na libota parfois que mwana zana sorcellerie ce n'est pas cas ya koloba que non moi il faut abima na libota puisque ko papa ko maman non nous devons chercher à trouver une solution. Voilà, wana et c'est le plaisir un agent on voit ma depuis après d'ici les bambote bonjour no qui la bouche autorisée de dire boyo kindenge alobi papa to komi kokoma na biso vraiment nasuka ya émission na biso na tika na mutuna moko webi ke tozana matanga ya moko ya collègue na yo pasteur Denis a aussi ko perdre de konaï mais il y a pas ces alliés to moni ba pasteur mususu mais to moni représentant les gars na binoté et papa na biso
tout le monde y était même à souhaiter à ta mes condoléances. Ok, je crois que wana za père azana bana ebele. Parfois, il est abimité, mais dans l'ombre, baza ebele bazala ki wana. Biso nyonso pe toleka ki wana. Je crois que wana nyonso wana baza papa na biso. Même en passant, Denis laisse les grands. Nazo pesa mbote les grands zondo. Bisiko azali bambota nanga ngwana mes condoléances. Je crois que vous avez tata parmi batata. Biso en tant que bana pe ya UFEC, to souhaiter mes condoléances. Je crois que dans l'ombre papa les kakiwana, parfois présentement ceux qui parfois zala quitter, mais bana pe balekaki. Donc nous sommes tous dans le corps du Christ. Je crois que vous avez mon papa papa, na souhaiter yo pas bonne chose. Et je crois que les attentes oui betaki, mon pépé on est betaki. Je crois que le véritable consolateur sera là pour vous consoler encore davantage. Voilà, merci beaucoup à toi, pasteur Dev, les amis de Dev. Mon pasteur Dev, Bamboti, bonjour, Nayo, vraiment. Tout comme il a vraiment Nasuka, papa, mot de la fin, et puis, salutation, on a baigné sur Bazolanda. Ok, pour nous, sur Bazana Monde et Internet, Nazo Pesbino, Bambote Belé, je crois que mbula ibandi nalobaki ke mbulo eza mbula na kusala ba émission ebele tokosala papier le couleur papier tokozala vraiment connecté nazopesa merci na bo nyonso bazolanda biso kutozanda kozala posa pe na mituna pe na bino oto banda kopesa pe ba réponse église na biso ezali sirika nyoka numéro 31 na commune Makala. Numéro na biso téléphone c'est le 081 0566 960 089 99 32 107. Je crois que na onyon zaliki na posenga ko se ko mona biso a ko mona biso vraiment tozawana pour pièce contre pièce. Donc oui même à confronter biso to ko sala émission ensemble na ko sepla vraiment même à maman la prochaine passer mususu azanga mususu to sala débat émission par rapport à Makamoto Sololi et qu'on a bien. Tout ça là, pièce contre pièce. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup très cher fidèle internet de Métro Makengo Tapis Rouge et voilà Bouti Kolanda. Révérend pasteur Jean Bosco, yende vraiment Toti Kobetane vraiment ma solo candidat le baka abonnez-vous massivement à Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Là je vois Balobi derrière caméra Bambote bonjour nanga 3 fois mobile le king autrement dit de best 7 étoiles moutou comme Bambote bonjour nayo et pourquoi pas mon coordonnateur JPM de la presse congolaise Bambote bonjour nayo sans oublier encore Galor Kimbimbi Yana Badej mo Bogara famille et Nathalie Mopandi na moni balobi ma jumelle préférée merveille Tumba merveille Bambote bonjour nayo il y a trop et sans oublier encore maman ma chérie maman balobi maman ya bana merci beaucoup maman maman Makengo ainsi que la famille Makengo mobimana le labino il y a trop et pourquoi pas Issa Aunga 99 fois bossé sans oublier Diogo Kevin Monama ainsi que Junior Papa Yoyo Bambote bonjour Nabino quant à moi je vous laisse bye bye.